politique toboyaka ya débauchage epende okabila Tshisekedi okia lulaka na epe débauchage wana kabila nosala nelo okomi ko appliquer yango akosa evita kamera yibaki kaka yemo kakangie kaka yemo atikie akosa wiba konga yibaki kaka yemo kakangie kaka yemo atikie finalement muzali osala Moussani Osara n'a charge wana yo oza maître suprême ozo nommé ba magistrat ozo nommé ba premier ministre lelo olebake gouvernement Sama Lukonde incompétent veut dire tu es à la base de cette incompétence ndenge ozo sala wana oza déjà incompétent parce que ozo simba par-ci par-là ozo simba te 2023 tokola na parlement hier amozo kisala mobimba bato bakokufa mais ye tokokata bilamba nde bazala président Libye bapasela bapanza bilamba nyonso tokolia ye ndambu aza moto oyo aza la constance te. Vous allez comprendre qu'il fut d'abord un rebelle, un grand rebelle abonba congolais. Bundisi Bitumba akena CPI pona yango aye kozonga oli abate la kimia yango na pesi papa mba raison aloba yeba boloko ebebisaka moto. Toza ba Congolais, mais c'est le mot à pesi de fête naé bilan naé est négatif pendant 3 ans à salir le côté mettant au lobby en haut et au parti opposant moi à faire le lobby té ok faut faire le bas le corps est salir le côté allez yo démissionner peuple bima na balabala ata opposant moi au lobby té oh ça va 28 tozo mona et là moi ça tenga na za mutu ya mutu té na za fanatique ya mutu tenga na za pona mboka na bani obunda lelo té comment tu n'as mis de fête là à toi poser moi aux batté et ça le quoi rabia de père kufaki à la bango n'est-ce pas qui c'est de père avandi na banana wa ba c'est de père avandi wa na kufana na ba kizenga après la bila uti musika aya ko pouvoir bozo na biso na distraction biso ngala za pona mutute na za fona tira ya mutute ngala za pona mboka tu n'as ma pesi de fête na d'office il faut démissionner peuple bimana balabala à toi poser moi aux batté toujours tellement en antenne pour la nuit. Mais ça faut faut lutter. Mais ça faut lutter. Là venir comment peine il faut lutter. Toki mama manguna ye. Ah na oloba boye. Comportement la police, muto aza muyibité. Azabe kuluna te. Bango ne babomi ye. Bango na sali ko muto na kufa, aza muyibité. Et conseiller président bango Chilombo. Toyebisi bango boye 2023. Basa ba aventure ça qui était en 2018. Toyebisi bango bongo 2023 basa ba aventure to en 2018 2023 tolobi Chilombo il faut tika pouvoir Chilombo il faut asonga na mboyo sa bilanga tolingi ete a na Kinshasa pe na RDC tolingi Chilombo te Chilombo ayeko bonga besoin de plus en plus ya kabila kuto yaki muke mais ya Chilombo na kisu dose tolingi ata mukete na mboko 2023 achaka dima te akotika pouvoir na ye nakadima bakokende nzela moko soko asala erreur soki Chilombo asala erreur 2023 akozala te na vie akozala te mpa koluka nzela kolekana tolingi ye tata mokie toboyi ye na Goma kuna bato bakokufa na este bato bakokufa finalement ye mosali ne osala banda kota ka bapromesse bavoyage akome 200 voyages 200 sikoyo biso bacongolais biso peuple congolais tobénéficie na nini toliaka bapromesse na ye mpe lezo avoyage akomi na 205 voyage bavoyage na ye wana tolia nini biso peuple congolais toboyi seni wana yakadima toboyi yango toyebi ye mpe apresente toyebi ke Martin Fayulu nde président de la République tofotaka na se ya mbula numéro 4 Chilombo moyibi toyebi ye te toboyi ye baleki lobi sosaleka erreur afali forcing glissement ya moyibi ya électoral 2023 tokola na parlement ye abozo kisala mobimba bato bakokufa me ye tokokata ye bilamba
nde bazala président ya Libye bapasole bapanza bilamba nyonso tokolia ye ndambu tokolia ye nde ndambu atyaka mutu na ye peuple congolais alingaka ye te mpe ye ndenge azala aza mpe président moko te aza incompétent aza président ba voyage aza président ba promesse akomina 2-5 voyage bambongo ezokendaka nango bavoyage wana aliaka ye moko akosa ye Vital Kamerhe ayibaki kaka ye moko akangi ye kaka ye moko atiki ye akosa Willy Bakongo ayibaki kaka ye moko akangi ye kaka ye moko atiki ye finalement mosali osala nasala charge wana eta lepeuple mpe eza te ata ye mobana beso eza te aza moyibi ya mboka donc ayaki nde koyiba pouvoir ya Martin Fayulu pour ayiba mbongo atonga bandaku bon on va répondre sinon c'est président Eli Martin Fayulu. Vous savez eza ba événement ya soni ezoleka na kati ya mboka mutu amayele na buanya lokola président Eli Martin Fayulu akoloba nini na buzoba ezoleka neti buzoba oyo bazobimisa bato bayibi mbongo ya mboka na kati ya boloko. Vous voulez que président Martin Fayulu aloba eloko nini na kati wana buzoba ezosala make bazobenga balonsi de congolais ba militaire mususu ya mboka mususu bape étranger kwa neti ba Rwanda ba Uganda Burundi ba kati ya mboka na biso eza na sens tende ko ngai makambo wana président Eli akoloba te président Eli akoloba le 30 kamata télévision somba ba pile ya moto pona bika bakata courant ebika bakata courant bon linga te kwa message wana mais congolais ne sont prudents zwa kaka message wana eza ma message moko ya ba qualité ya ba Martin Luther King eza ba message moko ya ba qualité ya ba Mahatma Gandhi eza ba message moko ya ba grand homme politique message ya libération ya mboka libération ya aliénation mentale donc yango wana ekosala le 30 décembre le président Eli va dire un mot, va dresser un discours à la nation. Et bon, le discours wana ndekonanga après yango tozana ndingisa ya application ya article 64 oyo komema biso to chasser batu nyonso bakangi mboka en otage yoko moko moni lobi na Butembo des autres okene na Goma des autres mboka nyonso des autres ozotala makambo oyo forcing ezosalama na niveau ya série ozomona moto azoninga kaka aitriche na moi makasi abandi koluka ake koyiba politique toboyaka ya débauchage epe ndeko Kabila Tshisekedi oki alulaka na epe débauchage wana Kabila nosala lelo okomi koaplike yango ce n'est pas normal okende kodébauche mutu est-ce que mwana moto bazwaka ye sans volonté ya tata na ye tolobi na ye wana ba blague cette fois-ci on va pas blaguer. Alors na makambo etali ndeko Jean-Pierre Bemba azali moto azali papillon politique à la fois mort politique aza moto oyo aza la constance te. Vous allez comprendre qu'il fut d'abord un rebelle, un grand rebelle abomba congolais Bundisi Bitumba akena CPI pona yango aye kozonga olia batela kimia yango na pesi papa mba raison aloba yeba boloko ebebisaka moto tanga koti boloko tanga bi moto esalini ebebi akomi kolakisa lokoso ya mbongo na journée eloko akeni koluka kuna bapesi epe yango te mbala moko toyoka ye akozala candidat MLC pe akozala candidat mais biso toyebisi bango boye bino nyonso Moïse Bemba bozala kati ya union ya salité soki bokanisi lokola bokoya kotrompe biso bosala diversion politique boya l'opposition à l'ordre dispersé bolobi bomema biso élection ya deux tours bokamata boya kosangana union sacré na suka mpo bato bozali majorité boganye élection mais si toyebi déjà baje wana donc Bemba aza na poids te nyonso ndo aloba na sambetu peuple na nsima Bemba te ni na nsima Moïse ebi Moïse apanzi komela kisangani peuple na nsima monte adhésion massive peuple eza te Jean-Pierre Bemba alongwa na union sacré
alongola union sacré te biso toyebi baza na kati ya union sacré parce que biso lamuka tozoconsidéré qui trahit trahira atrahir biso na kati ya lamuka ake na union sacré ntango komi na union sacré akoso so alongwe aza na kati ya union sacré bacomprendre ke peuple anga ngambu na bango te eko message wana eza lokuta monene pour preuve lelo secrétaire général Adolphe Muzitu elongo na Adolphe Muzitu bazosala conférence de presse lelo bazosala message d'adresse à la nation mpona kolongola kanyosha news wana oyo bato ya idps azobetaka lokuta wana bakomi kokosamaka quelle est cette personne oyo Muzitu atindi na kati ya seni komboye nani tomonaki biro oyo batie wana bazwi 3 personnes bauti na ngambo ya PPRD lamuka kutu ezoreklame que des députés na bango Fabrice Puela na Bitu Blaise Monis oyo ndeko Chilombo asombaki bango azwi bango sans volonté ya lamuka ake kotia bango na kati ya seni lamuka akomi lete lobi ndeko atindi yango n'instance internationale tina nationale ayebisi bango des personnalités oyo baza na kombo ya lamuka na kombo ya lamuka na kati ya seni bazali bato ya lamuka te tolongola bango na kati ya lamuka eza forcing c'est-à-dire 3 personnes oyo mpa bakisi wana na ngambo ya PPRD oyo baye wana babengani bango na PPRD ce sont des dissidents du PPRD et les dissidents de lamuka nde bango bakokezola bango omoni politique oyo idepesa nao mpena kolula politique ya Kabila namoni yango mpena ndelula politique ya Kabila lelo namoni yango sikoyo politique oyo Kabila asala bango ya Chibala ne badi banga yango mpe bango ayosala mpe lelo bakamataka bato baderoshaka bato ça n'a pas de sens ntan wana ya lokuta esi elekaki lelo boye ngambu ya peuple eza ngambu ya peuple vous avez senti à Goma demain hier plutôt vous avez senti encore na Butembo Kinshasa c'est pour bientôt le peuple va retirer sa souveraineté constitutionnelle à travers l'article 64 wana ezali rébellion te ezali ezali révolution c'est la révolution eza rébellion te eza article 64 mtepesi biso ndingisa wana na constitution etokobima yango ni munduki ni eloko tokotambola yango yo soko oboma biso boma na yo biso parce que nzala ezoboma epai maladi ezoboma epai wo pesa osala boye mais boma biso kaka soko oboma biso makolo tobetaka mpe ya pota libumu mpe ebomaka mpe donc manque ya transport ebomaka mpe nalingi nayebisa mese Mboso nalingi nalobela Mboso mese Mboso moi je suis un Congolais nabotami na kwangu nakoli na kwangu nayebi Mboso de A jusqu'à Z na 2006 nasala campagne ya président Joseph Kabila na 2011 nasala campagne na présidence nasalela Kabila na députation nasalela Théophile Mbemba Mboso oyo salaka pour que empêcher Martin Fayulu azala élite na bandundu azoko se tromper wana ya liboso Jonathan Wata yo bazo diaboliser yo okota na union salité pour détruire peuple congolais toyebi bino ozo sala d'une façon que na 2023 ozo diembela sima ya Mabundi Chilombo tozoloba boye Congo eza uniquement pona Chilombo te ni pona Mboso ni pona Jonathan Wata Congolais eza pona ba Congolais nyonso oyo bamona pasi pona Congo jusque là batikala ko bénéficier atane loko moko te yami balé Chilombo oza rien à monde et d'ailleurs oza abruti otanga na yote tango bazo postulé na 2018 to luka titre scolaire na yo etikala koyeba na te jusque là oui ozoza ba professeur ordinaire
bapesa yo formation obanda kopesa poème na discours. Ça ce n'est pas un discours. Oyo salaki wana eza discours te, eza poème. Na discours yango yo moko ozolela. Yo oza maître suprême, ozo nommé ba magistrat, ozo nommé ba premier ministre. Lelo olebake gouvernement Sama Lukonde incompétent veut dire tu es à la base de cette incompétence. Ndenge ozo sala wana oza déjà incompétent parce que ozo simba par-ci par-là, ozo simba te yango ozo sala forcing. Tolingi yango te ba forcing ozo sala ba débauchage. Oyo Kabila azoko sala veut dire que obandai kozela unité politique ya Kabila. Lelo Kabila koma mutu mabe okosa ke a détourné mbongo. Oza moyibi, tu es le premier voleur dans ce monde. Tika élection ya 2023 et le cas d'une façon paisible. Ba policier toza biso na biso. Ba policier tant bakomona biso to bimi na nzela, bazo beta biso, bazo sala oyo ekoki pona biso te. Ndeti jour wana na uti na chaise nazozonga bandeko na biso ba policier kosoba ba mama biloko kobwaka bango biloko. Est-ce que Meseti Lombo biloko wana azosala eza normal? Aya kopesa batu bambongo po batu ba vivre po batu batanga po ba mama batangisa biso ba papa batangisa biso yango atindi baso ba biloko ba mama nazo recruter pona bandeko na biso ba policier. Bandeko na biso ba policier pe bayebaka toyebi bandaku na bango tango basalaka biso bongo toyebi bandaku na bango. Biso toza ba Congolais tokokufa pona Congo na biso bakoko na biso bakufa na mboko baloba mboka na biso ekotikala kotekama te likolo bango bazolinga bateka mboka na biso basala makasi. Biso toyebi président Eli eza Martin Fayulu na président bonjour na Martin Fayulu pona ndenge alingi population totelema totela batu te me biso moko bukonzi eza ya biso moko peuple yango wana lobi totelema na 2023 siko tomoni élection eleki malamu te tokokatama mutu mpe Meseti Lombo tokolia ye mike nde baliaka mbwa na botami na Congo na okola na Congo. Quand on dit un président de la République, la démocratie, celui président a besoin de reconnaître des faits, obligatoirement il faut démissionner successivement. Le président reconnaître que ça fait 3 ans successivement, il n'est rien, ne retire rien. Et obligatoirement il faut démissionner. Mais je ne crois pas, il y a beaucoup de politiciens ici, le lobby a été le côté, le côté dans nos politiciens. Notre président, ce sont les mandataires. Le président a quitté le pouvoir, a dit qu'Atolukamutumusu a remplacé. Tous les besoins de politiciens dans les TVT. C'est que nous sommes le côté, parce que détruire le peuple congolais. Est-ce que tant que nous avons des décisions qui sont indépendance, est-ce qu'il faut pour toutes, et tant que le président va agir que 3 ans c'est le côté, il obligatoirement va quitter. Jusqu'à présent, il n'est rien. Moi je préfère que tout le monde quitte le pouvoir, tout le monde est remplacé pour le peuple congolais se retrouver. Ah, tant qu'une élection. Tolingi te élection esalama na kata basal biso tolingi élection esalama libanda pona kata basal biso toboyina eba témoin toboyi donc non élection esala na kata basal élection esala plein air donc de 7h à 18h bakati do bakote bavamba la moko biso toboyi makama élection na kata basal biso toboyi irne elala na kata basal biso toboyi wana élection tosala go libanda ndenge bazwa ba papier bebembe bacha jour yango libanda tout donc bari irne sala wana libanda biso nyonso to voter libanda makambu te to voter na kata basal mutokola ngai na votera fatité oh banda votera fatité fati atabatene ne bembe pour voter bembe faut qu'il doit mata fati turo bisaba turo osila na turo wakengi yaba lobate opona hote turo fale pa kengi tusoka mona soko kate atika kende akende ponde ta toza posa na insulté to tamboli tolembi mboko banzale zobo mabiso aleke lobika soko kaleta sai da 3 ans yango ya kokite atike ya biso mboka sima zela kende mboka na bango toza posa na ete na mboko dabo to la méchant kabele père ba wana ba yaka wa bazwa pine tu sais bon pine wa yepe ka même dire ngo azo nango ba wana ba kufa
Donc c'est une enquête à venir. Rwandais, je le mouké, moto piné, bakufa. To boy ba jewana, to boy ba jewana ya ba Rwandais awa. Merci na sigiwana. Mais c'est le mot azombouye biso na mboka oyo. Si le mot a kosi biso ba soso koya. Le 24 et ba soso. Azo disté peuple pour rien. So mo kokati a démissionné. Et nous on est resté là raté. A kosi biso ti les jours. Tamo la ville Congo qui ça zo mo ma boulou. Nzele bongi te ba ntoto a pesi ke ba bongisa nzele za ko bonga te. A kosi biso ake masangwa nini ya kuma nini e mukanga Lonzo e ko ya to selengo tsile lo to mona ngote asu ba ta mebo nini na kanya maka cc akomisa ko saba akomisa ba maçonner ba minezerie ba mo saba ni ba travaux ya foxing siko masaba na ko sa biso to selengo tsimbula nini so mo ko raté a démissionné mboka oyo eza muna ko bongisa ngote a démissionné to luka mutoko ya ko ba biso élection pona a bongisa mboka na lingi ko loba boy na moni peuple congolais biso to zolala yanga liboso koloba o naza koloba naza ko insister président Eli Martin Fayulu Madidi l'homme de 6 lettres kolemba te pesa biso moto pesa biso courage to telema président Félix alobi que non asali 3 ans asali le côté biso tozo ta réponse mon côté on a réponse na ya asali discours na ya asali pesa biso courage tozo senga na yo pote to d'emboucher na kati ya balabala to sala to longola ye 3 ans na ya asali le côté biso tozo lo banine bino ba elina biso bozo lo banine réponse d'une biso tozo pe boyo pe sala biso action d'une biso tozo sala parce que mutaleli alobi na sali le côté mbula misatu biso tozo yoka ya koyoka na matoi ata opposition moko za côté le matin opposition moko za côté le matin na discours Félix asali elingo laxanine to kolobani pe to kosala nini c'est-à-dire si la tromperie bozo ko sa biso que non to sala boy eza lokuta normalement biso il fallait to telema na discours Félix alobi akosi biso alobi 3 ans sale le côté azolela na mai na mis azosenga pardon para biso pembe mabiso na élection êtes-vous sûr que élection ko simba o bat bazo souffrir peuple congolais bozo ken balobi ville morte bino bozo sala bokoya na ndako boleli nzala balobi que non marche ezali bino ke te bana na biso ba kende ko kufa mwana vanda na ndako ozolela nzala ozolela misala ezate noko zilango wapi na kosenga na Martin Fayulu pesa biso une semaine successive ya ville morte une semaine côté que ça la circulation ça la té et ça n'échec ya ngwana to le sa Félix toza na poste na été atamuke parce que tozo souffrir afin que batawa makamba enseignement esimbité afin que batu professeur esimbité azamuta ba promesse ndanga za promettre biso que élection kozala et kozala pe kaka te ce que élection ezali azamubala tembe to kende na ye na kati élection ba composer seni ya bien to beta match total so ina na rolo parce que un enfant intelligent boya interrogation te mwana mayela boya interrogation te boya pe ba bakisa bana na classe te ba beta ka batala mwana mayela so azamo kontia malamu a composer seni ya bien biso to beta na match total so ina na rolo mais to zero na position o ko sema biso na bino to bunda bitumba ya na kati ya irne ata bosali Martin Fayulu a l'homme qu'il faut à la place tomoni même antenne balongola kate antenne batu mususu batangi te bino bakomi kolongola antenne mpona koinforme population oyo etangi te bayaka nyonso batanga te baluba nyonso batanga te bashwaili nyonso batanga te bakongo nyonso batanga te antenne balongolaka te mpona koinforme population toza contre te ou pour mais toza na posa babongisa mboka biso nyonso to se retrouve biso vraiment tala ndenge lelo le 24 mokolo ya Noël tala ndenge peuple tozolela nzala pasi koti ebele vraiment que tozosenga na bino ba leader oyo alamuka kotrahir biso peuple te bokangama ke tolunga mboka oyo
oke pasi leki omoni mobulu ekomi mobulu ekoti mpona nini mpona pasi tala yo moko tala na quartier 3 otrahir biso te bokangama kaka mozitu Fayulu kitoko epenge bini nyonso bokangama meilleur veille ya Noël biso na nzala Kisekedi akusaki biso basoso wapi yango bomoni bini moko wapi Thompson tala prince ikauki pasi papa tozoloba mpona nzala me naza na mingi ya koloba te Chilomo ngana na mona uzoba na ebe te de pas kote na kibokonzi alaka biso wapi biloko yango oyo alobaki tomona yango alobaki ja babiloko ye en plus ye ngakutu de pas kote na kibokonzi bokonzi Fayulu oyo ayibaki na 2023 ye abongisaka deasi biloko na yakimaka oyo eza mboka na ye te akokufa awa mboka oyo eza mboka ngani ya Fayulu eza mboka na ye te